Mbote na bino nyonso partout bozolanda biso, partout bozolanda émission oyo. Napesi bino mbote dans les précieux noms ya Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle émission avec thème moko très important. Thème ya lelo tozakolobela vraiment ça très important. Thème yango eza bongo la délivrance. Donc lelo nakati ya émission na biso tozolobela la délivrance. Donc la délivrance boyibi, donc la délivrance. Alors pourquoi toponi thème ya la délivrance? Toponi thème yango parce que tu remarques que il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, hein, donc beaucoup de chrétiens qui ont l'église, qui fréquentent l'église, qui sambelaka mususu baza même na engagement na église, asa soit chantre, soit protocole, soit modérateur. Mais malheureusement, bien qu'étant dans l'église, donc asa lié quelque part. Donc bien qu'étant dans l'église, mais asa na délivrance. Donc asa vraiment na délivrance, mais à kentaka église asa mais asa na délivrance. Asa lié quelque part, okomona mutu mususu donc bien qu'étant dans l'église, bien qu'asambela mais okomona asa na péché moko boye oyo akwa abandonner te. Donc mususu omona donc asambela mais omona asa toujours na donc na masanga, donc ye azo demeurer toujours na ivrognerie, mususu eza cigarette, donc makambo ebele. Donc bien que asambelaka na église, mais il y a quelque part lien moko boye oyo et kangie donc yake ako se débarrasser na péché wana te. Donc pour que se débarrasser na péché wana, il faut qu'il y ait wana katana. Donc yango wana tozolobela lelo vraiment donc la délivrance. Donc pour que boye bandenge nini boye ko solliciter vraiment délivrance. Tozoloba ke délivrance est vraiment donc très important. Donc délivrance est vraiment très important. Moi, ce que comme chrétien, c'est déjà bon. Donc ce que comme chrétien, c'est déjà bon, mais faut le cas délivrance totale et réelle. Donc la vie chrétienne, ils allient donc délivrance totale et réelle. Il y a beaucoup de chrétiens donc besoin de délivrance. Nous sommes besoin de délivrance, mais besoin de délivrance vraiment donc il y a à moitié donc délivrance il y a un dambo. Or, la vie chrétienne est la délivrance totale et réelle. Ce que babitumba misusu za kozwayo, ce qui s'attend à kozwayo na ba domaine misusu za parce que quelque part il y a un souci quelque part. Donc un chrétien il faut la délivrer totalement. Donc délivrance c'est eloko moko malamu ko permettre de vivre bien parce que ce que za lié na eloko moko boye ce que basi bakangi par exemple dans la prison spirituelle. Na prison spirituelle, donc na prison ya monde ya ténèbres, comme on appelle la vie physique, comme on appelle vie na yo, et comment on marche vraiment bien. Donc c'est pour cela vraiment donc tozolobela thème o lelo vraiment na banzi na émission lelo, donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc faut vous allez vraiment brancher, bolandanga vraiment attentivement, bolandanga vraiment religieusement, pour comprendre beaucoup de choses. Donc émission o ekoede bino mingi, donc ekoede bino mingi parce que ils ont abattu belé les lots, donc ba destiné à bango eza perturbé. Donc diable a perturbé, ba destiné à battre belé. Donc ba msusu, donc c'est-à-dire nzamba bungi sele ki makambo msusu, makambo ya malamu, mais diable a perturbé la destinée au nzamba bungi sele à se retrouver na ba vie moko misérable. Mais msusu bazala qui vraiment donc appelé à devenir donc bataminene donc azalaki appelé comme directeur comme donc PDG mais à se retrouver donc azotambola kaka lokola esclave. Donc tout ça c'est parce que ce que vous avez c'est parce qu'il y a déjà un souci quelque part. Il y a vraiment thème oyo donc ils ont vraiment thème moko donc très important donc bolandanga vraiment très bien. Donc nakati ya émission na biso ya lelo. Alors, vous allez toujours brancher, hein? Donc vous allez toujours brancher dans la chaîne Nabiso, la joie parfaite. Donc, vous allez toujours brancher. Donc, on a la télé. Donc, émission, je crois que beaucoup de la télé. Donc, vous allez toujours brancher la télé. Donc, vérifier ce que vos voisins. Donc, vous allez déjà branché dans la émission. Donc, vérifier. Donc, benga ba camarades na yo, benga ba famille, benga ba frères et sœurs en Christ. Bolanda vraiment émission, même ba pasteur, même ba prophète. En tout cas, bolanda émission, parce que vous avez la pasteur, vous avez la prophète, mais bien qu'étant pasteur ou prophète, mais c'est lié quelque part. Donc, bolanda émission, vous allez découvrir beaucoup de choses donc sur
ba vie na bino donc et puis beaucoup ba comment ko solliciter délivrance totale paix réelle donc voilà alors vous allez toujours branché donc avant to banda nazo saluer nanu ma sœur Rachel na Kinshasa ma sœur Rachel na pesi mbote na Kinshasa ma sœur donc ozala béni ma sœur na biki ozo landanga na minute oyo na Kinshasa toujours nazo pesa mbote na mon frère Papi hein, donc mon frère Papi Chimanga hein, donc Papi Chimanga na pesi mbote donc ozala béni mon frère là yazali donc serviteur dédié na église porte du Sali donc na Kinshasa donc mon frère Papi vraiment donc au demeure toujours béni Zambé a utilisé le sous puissamment donc na ministère na yo na kati ya église na yo nazo pesa pe mbote na pasteur Titi donc pasteur Titi na pesio mbote na église Mobimba pasteur Titi azali pasteur ya église Cité de Gloire donc toujours na Kinshasa donc pasteur Titi vraiment donc mbote na yo na église Mobimba donc zamba kamba vraiment œuvre na ye ekende toujours liboso alors vous allez toujours branché vous allez scotché en tant que vous zapete bolandanga vraiment attentivement bolandanga religieusement lelo eza makambo moko très important temo toujours le lelo la délivrance alors sans plus tarder c'est parti on démarre pour la délivrance. Alors la délivrance ndenge na koloba donc eza vraiment thème moko très important parce que batebele donc bazalaka na ba confusion moko donc bazana ba confusion moko donc batemusu bakanisaka délivrance eza ki moto akoyi nde délivrance non ce n'est pas du tout ça donc toluka nanu to comprendre nanu délivrance yango eza nini donc délivrance eza ce n'est pas nécessairement kaka soki moto akoyi nde délivrance wana parce que je connais une église to bando kende église moko na Kinshasa donc dans tous les kilts il y avait une sœur moko na bakilti nyonso bando koya donc na bakilti nyonso faut kaka koya abaluka na se parfois zobebisa bilamba zobebisa basuki na ye tout ça na mabele parce que église yango ezaka hangar mais tous les kilts azokoya mais changement eza te mais à quoi bon à quoi sert tout koya wana parce que soko koyi so moto akoyi on suppose que bademo bakei parce que eloko okoyisaka moto eza soki bazopriele moto bademo balingi babimba bajetaka moto yango wana moto akoyaka me yo okoyi bademo bakei me vi na yo eza kaka ndenge wana donc vraiment to comprendre nano bien délivrance yango eza nano nini donc to comprendre nano bien délivrance pratique donc délivrance yango eza nano nini donc to comprendre nano bien et puis donc to kolobela makambo nyonso donc vous allez comprendre beaucoup des choses alors toza na introduction. Alors, donc, ce que tu as non on a la délivrance. Nakati nango tozo ko bimisa momusus. Il y a un autre mot ils ont nakati ya délivrance où ils allaient délivrer. Donc délivrer. Alors délivrer donc scientifiquement parlant, ils ont momoko et outil na latin. Donc na latin il y a liberare. Donc délivrer en latin, donc ça veut dire libérare. Libérare qui veut dire mettre en liberté. Donc c'est ça. Alors to creuser les sous la liberté est nini donc la liberté au boye beza bonsomi na lingala donc la liberté donc c'est l'état d'une personne oyo aza prisonnière té. C'est ça la liberté. Donc l'état d'une personne qui n'est pas prisonnière. Par exemple nga ceux qui naza devant caméra naza baza filmer nga naza ko sala émission oyo c'est parce que naza libre donc naza libre yango naza ko sala émission oyo parce que je ne crois pas que dans une prison bako permettre un prisonnier ba permettre ba ko filmer na ba réalisateur non donc ceux qui naza ko sala émission c'est parce que naza libre yo pe soko zoko sala donc soko zoko vaquer na ba occupation na yo c'est parce que vous êtes libre donc soko zoko kende par exemple ko sala ba course na ba centre commercial donc ozo kende par exemple na classe na yo donc na lycée na collège to na école de commerce na université na grandes écoles c'est parce que vous êtes libre donc un prisonnier à quoi kende centre commercial un prisonnier ako
akende akotanga te donc moto azali prisonnier même classe na ye soki abanda kotanga classe na ye katanaka donc un prisonnier donc akoki kozwa train te akoki kozwa métro te akoki kozwa tram te parce que aza prisonnier. Donc la liberté, donc c'est l'état d'une personne oyo vraiment donc aza prisonnier te. Donc oza ko vaquer na occupation c'est parce que oza libre. Au Bali, ce que Bali c'est parce que oza libre. Un prisonnier akoki kobala te. Donc aux autres déposer ba CV par-ci par-là, c'est parce que oza libre. Donc c'est ça la liberté. Donc c'est l'état d'une personne oyo aza prisonnier te. C'est l'état d'une personne oyo donc aza enfermé te. Na cage moko boy, to na enclos moko boy. C'est ça la liberté. Donc une personne aza enfermée te, aza libre. Donc aza libre, aza kovake na ba occupation na ye, azo kinde vacances, azo kozwa ba train, azo kozwa ba bateau, donc azo kozwa ba avion. Donc c'est ça la liberté. Donc spirituellement parlant aussi, donc c'est la même chose. Donc spirituellement parlant, donc la liberté spirituellement parlant, donc c'est l'état d'une personne oyo aza lié te. C'est ça la liberté. Donc l'état d'une personne qui n'est pas liée. Donc c'est ça. Une personne oyo aza lié te. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la liberté. Parce qu'il y a beaucoup de gens donc batambolaka. Donc aza kotambola donc boy mais spirituellement parlant, basi ba lié. Donc spirituellement parlant, donc basi ba kosie na prison moko boy. Donc yango dozolo ba vraiment donc faut bolanda vraiment émission très bien. Au monisto ki basi ba lié yo na molimo. Basi ba lié yo. Basi ba enfermé na prison moko boy. Ndenge na lobaki na débit, donc na lobaki au mona pe vie na yo donc makambo ebele au banda ko sala donc et banda ko simba vraiment te. Et banda ko simba te. Donc bande kunanga donc ce que ça vie oyo il faut que boya donc na mokili oyo eza vie ya boumbu. Donc vie ya boumbu eza vie moko mabe makasi. Donc eza vraiment vie moko mabe, eza vie moko vraiment ya ko boya. Ce que ça moumbu a mutu. Donc akobanda ko contrôler yo donc na eloko nyonso ko banda ko sala. Donc na eloko nyonso ko banda ko sala ko banda ko contrôler yo. Okosala eloko moko te sans que ye ayeba yango. Donc akobanda ko contrôler yo. Ata soki bapesi yo mbongo, bakopesa yo donc 60 000 euros. Omona donc mbongo sili kaka boye. Osali nango eloko malonga te. C'est parce que quelque part osali donc eza na mutu moko boye. Aza ko ruiner donc aza ko ruiner yo mbongo wana. Donc omona pe vina yo obanda zala kaka boye. Donc sokoza emprisonné donc prison ya molimo eza prison moko mabe. Donc eza eloko moko donc ya ko accepter te. Eza eloko moko vraiment donc il faut que boye yango ba prison ya molimo parce qu'il y a beaucoup de gens basi ba lié donc makambo belé ko milayo. C'est parce que quelque part il y a un lien moko si kangio. Beaucoup de gens paient. On a d'autres tambola boye mais basi ba sacrifier donc spirituellement. Basi ba sacrifier déjà. Oh ezako tambola on ezaka ka juste épave ya pamba. Donc basi ba sacrifier bazo zela kaka donc mokolo jour ekokoka pour que donc akufa pe physiquement boy. Donc beaucoup de gens c'est comme ça. Donc ce que ça na vie oh il faut que boy a vie à prison spirituelle. Donc basi ba emprisonné. Donc mususu komona otangi ba classe na yo, otangi ba classe oza très intelligent, otangi ba classe. Mais bazi ba diplôme na yo, bazi ba baccalauréat, ba brevet donc tout ça ba ko enfermé en na prison, ba enfermé en to banda ko moko boy, ndeko banda ko tambola, ozo luka, ozo déposer ba CV parti par là mais ozo mona bazo zayote, bazo za ba mesusu meyo, bazo zayote. Mesusu bakoza la basima ba masque vieillesse. Donc tout ça. Donc eza vie à prison, eza vie moko ya boumbu, eza vie moko faut que boye yango, eza vie moko malamu te. Donc eza vie oyo soki basi balié yo vraiment donc okozala limité. Donc okozala vraiment limité. Donc okobanda ko tourner en rond. Donc okobanda ko tourner en rond. Donc na makambo ebele okobanda ko tourner en rond, okobanda ko vraiment ko évoluer te. Donc yango naza loba donc je crois que na émission moko mosusu to sala ki sur
Donc, émission qui avait pour thème Soyez sobre et sage, veillez et priez. Nabanda ko insister sur musique profane. Donc, nabanda ko lubaki, il faut que ça tout se débarrasser de la musique profane. Vraiment, donc en tant que chrétien, nous ne devons pas demeurer na katia koyoka ba nzembo nezali profane koyoka yango koyemba yango. Parce que ba nzembo wana eza ko rendre gloire na Nzambe te. Ba nzembo wana donc ba artistes wana, ce sont des gens baza ba évangélistes à diable. Ce sont des gens donc baza ko véhiculer évangile ya diable. Ndenge moko pe ba évangile ya Seigneur Jésus-Christ ba véhiculer évangile ya Seigneur Jésus-Christ na ba nzembo même na ba prédication mais ba toi na pe bapona ko évangéliser à partir ya banzembo na bango. Alors na banzembo na bango wana donc makambo ya ba négative eza trop. Il y a beaucoup de choses au baembaka makambo ebele baembaka eza vraiment négatif. Par exemple, eza na chanson moko banda ko beta ba ane moko bo je crois ba ane moko 99. Donc ba ane wana nzembo moko banda beta ba banda ko yemba oza ko rond point. Donc nzembo moko banda ko beta na ba ane wana. Donc refrain nzembo wana donc baza ko yemba oza ko rond point ba tebelo banda ko yemba ba nzembo wana baza ko yemba yango baza ko bina yango na babar. Donc baza ko yemba oza ko rond point. Donc na kati ya nzembo déjà balakisi yo déjà bazo yebisa yo ke oza ko rond point. Alors yo pe tango oza ko yemba yango ndenge ozo yemba yango wana okobanda pe ko rond point ya solo. Donc obanda pe ko tourner kaka rond. Nde omona makambo mosusu ozosala eza kosimba te okoyeba te ke c'est à cause ya banzembo oza koyemba. Donc vraiment tout ça tout se débarrasser na banzembo wana. Donc tango ozomba banzembo ya ndenge wana okobanda mona donc vie na yo pe oza koévoluer vraiment te parce que Bible eza koloba ke la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tango oza koyemba donc eza prophétie mobimba sur vie na yo donc oza korompe obanda rond point. Donc éviter ya koyoka banzembo wana. Nzembo mususu eza donc baza koyemba na nzembo wana bazoloba ke ozonga maboko pamba. Eza na chanson moko banda ko beta donc ozonga maboko pamba baza koyemba ozonga maboko pamba. Donc bayebi vraiment clairement que donc ozonga maboko pamba yo pe ozo kozwa nzembo wana oza koyemba yango donc oza nango na telefone na yo oza koyemba yango tifo kokebaka bandeko. J'avais un ami na Kinshasa banda kolinga nzembo wana mingi azalaki nango na telefone donc aza koyoka yango à tout moment aza koyemba yango mais curieusement donc soki otali ami wana donc makambo ebele abanda kosala na vie na ye banda kosimba te. Donc vie na ye ezalaki kaka kolela na kolela azalaki wana donc makambo ebele banda kosimba te baklasse ekatanaka mpona mbongo bato akofutela ye mbongo bazalaki lisusu te asala boye makambo eza kosimba te donc epuis akendaki koangrose bato kuna tout ça. Donc azalaki wana aza kolela ntango tozokutana na ye arsene azocomprendre te tala boye absolument mon ami biloko mosusu ozokomela yo c'est à cause kaka peut-être ya banzembo oza koyoka wana. Commence d'abord par éviter à koyoka banzembo wana. Commence d'abord par supprimer banzembo wana za koyemba wana maboko pamba na téléphone na yo ntango oza koyemba yango certainement donc eza koaffecte vie na yo nayebisaka ndenge wana. Donc c'est ça donc il faut tosala tout bandeko na nga si nous sommes des chrétiens il faut kosala tout donc qu'on se débarrasse complètement de cette musique parce que c'est une musique qui ne donne pas gloire à Dieu. Donc biso ba chrétien en tant que ba chrétien il faut tolanda donc musique chrétienne oza koyoka musique chrétienne oyo ezali bien oyo ezali kopambola yo oza koprier nango oza kolala nango eza kopesa bonne nouvelle eza kopesa espoir eza koprophétiser yo malamu sur vie na yo nde musique au chrétien il faut koyoka éviter koyoka banzembo wana. Donc voilà, ce que dans le Bible, c'est pas parce que je suis contre artiste, je ne suis pas contre eux. Donc on a contre Bango, mais on a contre œuvre na Bango. Donc ce que nous avons un artiste, on considère le individu, on considère le moto normal. Par exemple, je suis un château rouge, donc on a un artiste mokoboy. To solo là nae, puis tu zarai quelque part, donc to le bela kapi parole de Dieu. Donc voilà. Alors nous avons contre œuvre na Bango, donc éviter koyoka banzembo parce que ba message négatif ezakuna ebele tango za koyoka ngo ko affecter vie na yo. Donc voilà. Alors to banda ko définir mon liberté, donc c'est l'état d'une personne où azali été. Donc azali été ou azali enfermé.
hein? Donc vous allez lier donc liberté sur le plan spirituel, donc vous allez enfermer, donc c'est ça, parce que ce que vous enfermer, donc vous ça vraiment est le côté. Donc voilà. Alors maintenant, quand on dit donc délivrer quelqu'un, tant que vous délivrer quelqu'un, maintenant délivrer quelqu'un, il a qui signe quand on dit délivrer quelqu'un. Délivrer quelqu'un, c'est lui faire recouvrer sa liberté. C'est ça, délivrer quelqu'un. Donc, qu'on fait recouvrer moto liberté naïe. Hein? Donc, c'est ça. Donc, moto dans la prison, balandelier, tout ça, et puis donc, libérer. C'est ça. Donc, à la prison, à Bimi la prison comme libre. C'est ça, délivrer quelqu'un. On a d'abord, c'est le plan physique. Donc, c'est lui faire recouvrer sa liberté. Donc, c'est le débarrasser de ce qui les gêne, c'est le débarrasser de ce qui l'entrave. C'est ça, délivrer quelqu'un. Donc, débarrasser Moutou, na eloko yo, ibandaki ko gêner, ko débarrasser Moutou, na eloko ibandaki ko entraver. C'est ça, délivrer quelqu'un. Donc, spirituellement parlant, c'est la même chose, délivrer quelqu'un. Donc, ko recouvrer liberté à Moutou. Donc, Moutou Moussou donc, azali par exemple, na esprit moko ya prostitution. Donc, donc exprime quoi pour la prostitution. Donc, il y a attention au bolobin d'engeni à côté de la prostitution. Attention au bolobin d'engeni, parce que les gens ont conséquences tout ça. Donc, à côté de cabine, mais au moins, on a zongé le bivina. Donc, les gens expriment quoi la prostitution. Alors, ceux qui ont bon délai pour la moutouana, expriment que il y a des moutouana comme délivré. Donc, au moins, à ça, le support de prostitution. C'est la même chose aussi, par exemple, tout le monde lié à exprime quoi il y a alcool. Il y a tas de bolobin d'engeni. Oui, si en tout cas, bibi sakaba poumon, éviter comme la yé, comme on a yé, donc makambo bozolo ba wana ezo belé le côté. Au moins attend un mbeta hôpital wana, donc azo réclamer mo pesa moko. C'est parce que quelque part il y a un démon moko boye. Ils a katina yé ya ivrognerie. Alors ce que basambeli pour na moto wana démon na ke, inde motana comme libre. Amanda comme la masanga, azo mela le masanga te. Donc la même chose aussi na ba drogue, ba cigarette. Donc ça ba démon, donc ça lié na démon ya drogue, démon zo kutinda mila ba drogue, démon zo kutinda mila ba cigarette. Mais ba sembeli pona motoana démon na kei. Donc atiki cigarette, atiki drogue, c'est ça. Donc recouvrer la liberté, ko débarrasser mutuna eloko yo. Ibande ko lié eloko ibande ko sala ki a évolué té. Eloko ibande ko sala ki makambo na ye et marcher. C'est ça, c'est ce qu'on appelle délivrer quelqu'un. Donc ce n'est pas nécessairement kokoya. Donc batumsu bakanisa ka mutu akoyi. Kokoya c'est vrai, donc mutu akokoya parce que na délivrance ba ko sambela pona mutu akoyi et puis donc ba démon ba ki donc ba ki ya solo. Ce que mutu akoyi, il faut penser donc à telemi, ça vraiment réellement délivrer. Il faut mon appel ba fruit à délivrance wana. Mais ce qui est au koya kalelo, koya kalobi, mais donc le comment on change la vie na yote. Aux autres démêler toujours dans l'alcool, aux autres démêler toujours dans la vie na mabé, aux autres démêler toujours dans la vie moko misérable. Ouais, nous avons une délivrance té. Donc ils ont un spectacle. Ma comme belé musube tout le monde a belé, ils ont un spectacle. Ils ont vraiment délivrance ya solo. Pour délivrance ya solo, il faut payer. Et mon en a payé. Donc bah mon a vraiment que moto yo, hasard réellement délivré. Donc voilà. Alors, la base Bozolanda vraiment donc émission Oyo donc vous allez toujours branché hein, donc vous allez toujours branché donc on a katia chaîne Nabiso la joie parfaite donc vous allez toujours branché en tout cas vous a pété hein, donc ils ont makambo moko très important makambo de Zorobela lelo la délivrance donc ils ont makambo moko vraiment donc très important vous allez branché donc vous l'andanga toujours donc vous allez vraiment branché toujours continuer. Alors, maintenant, on est Nzambe aza vraiment malamu. On est tant que le Nzambe aza malamu. Aza vraiment malamu ya solo. Donc, aza vraiment malamu. Ata tant que imba ngona banzembo. Nzambe malamu. Donc, aza vraiment malamu ya solo. Donc, Nzambe aza la kana dessin pour toutes choses qu'il a créées. Donc, Nzambe aza na plan ya malamu pona yo pona mutu nyonso pona yo ozo lakandanga wana yo ozo kolandanga Nzambe aza na plan ya malamu pona yo aza na ba projet ya bien ba projet ya paix
ba projet à prospérité, ba projet à bonheur. Pour na yo za kolandanga, même pour ngai, parce qu'il y a des prophéties bima pour ngai ya bien. Donc ça bazana ba projet ya malamu pour ngai, même pour na yo. Donc Nzambe alingaka mutu à vivre bien na mokili. Donc alingaka mutu à vivre bien. Mutu azala vraiment donc na vie moko ya bien. C'est ça Nzambe. Donc azala vie moko ya bien. Aza donc atangi classe na yo. Asilisi donc azi musala ya bien. Asombi car, donc asombi moi voiture, par exemple ba voiture nga na lingaka, donc ba voiture ba décapotable wana, ba décapotable wana ninga ka mingi parce que na ba été boy. Ko tambola na décapotable tranquillement, donc olongoli kaka ba kapoli kolona, olutambola na yo, donc voilà. Donc et puis na lingaka pe ba Jeep, ba Cherokee, ba Jeep, donc voilà. Donc zamba ko peso yango. Donc Zamba linga muta vivre bien donc tant que classe na yo zana ba voiture zui appartement moko ya bien donc ozui donc ba immeuble moko ya bien ozui donc pavillon moko ya bien donc c'est ça obali mwasi ya bien obali mobali ya bien boboti bana ya bien bana kitoko ça eloko Nzamba lingaka pona mutu yango wana donc Nzamba lingaka mutu à vivre bien. Zamba souhaite la mutu bolam. Donc même bien avant que mutu ya na mokili. Zamba zalaka déjà assez à détailler déjà fitir ya mutu wana. Donc assez à détailler déjà fitir ya mutu wana. Donc mutu ya kokoma tel, akokoma PDG, akokoma directeur, akokoma akokipe ba poste ya minene, ako impacter génération na ye. C'est ça. Donc Zamba tindaka mutu te na mokili oyo po ya ko souffrir. Donc Zamba continue de na mokili o banda kotambola lokola esclave o ya ko souffrir na mokili o te ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Zambe azaka na ba projet a bien pour na bato parce que Nzamba lingaka bato mingi. Donc Nzamba lingaka bato mingi. Donc tika na episode ndeko na ngai ozola ndanga ke ndengo za wana. Tu n'es pas une créature de circonstances ndeko na ngai. Tu n'es pas une créature de circonstances. Tu es sur terre pour apporter la solution à un problème. Donc, tu n'es pas censé avoir une charge pour la battre. Non. Donc, tu es là, il faut aux parce qu'il faut un atout pour la génération. Donc, il faut impacter la génération. C'est ça Dieu. Donc, c'est ça. Donc, Zamba n'ingaka moto vivre bien. Zamba souhaite la moto bolam. Donc, c'est ça. Donc, même le dessin, et le wabengi dessin, c'est ce qui a été proclamé divinement. Pona yo pona nga les dessins dédiés na vie à moto et c'est loko Nzamba programma yango divinement pona motu donc tika na biso ndeko nanga ozeko zolandanga tu as été proclamé à la gloire tu as été proclamé à la bénédiction tu as été proclamé à la réussite c'est ça Dieu à la prospérité c'est ça ce que Dieu veut pour la vie na yo tu n'es pas sur terre pour que Munguna a bousculé au kakaboy non. Tu n'es pas sur terre pour que Munguna a piétiné yo. Non, ça ce n'est pas Dieu. Donc tu es destiné à makambo ya bien makambo minene. C'est ça Dieu. Zamba sa malamu mingi vraiment. Donc on a ça rendre vraiment gloire même na émission oyo. On a ça rendre vraiment gloire. Donc Zamba lingaka moto vivre bien. Donc acha lingaka moto vivre dans condition à bien. Ko sala wana kaka vivre comme misère non. Donc voilà. Donc Zamba ça na ba projet bien pour na bato. Azana ba dessin bien pour na bato. Mais malheureusement, ce que total ma vie a battu belé, c'est clair comme des cristals. Hein? Donc ce que total ma vie a battu belé. Donc la destinée de plusieurs personnes a été manipulée par la puissance des ténèbres. Donc destinée à battu belé, diable a manipulé yango. Parfois vie aux ako vivre wana. Eza vie oyo kako kozala nango te. Eza vie Nzamba bungisa pona yo te. Donc diable a dévié ba destinée à battu belé. Ba vie a battu belé de nombreuses vies les autres qui à l'envers donc de nombreuses vies les autres qui à l'envers vie na yo par exemple pour y réussir Nzamba banda ko kozela yango na gauche pour que réussir mais diable donc a dévié yango na longoli yango na zela wana ya réussite wana dévié yango nde se retrouver
comme misérable, comme il vie donc bizarre, tout ça, ça ce n'est pas Dieu ça. Donc la destinée de plusieurs personnes, diable a manipulé en beaucoup de choses osent arriver, la plupart de makamboza comme la batulelo, et ça résultat il y a manipulation satanique. Ce n'est pas Dieu. Donc le diable a tellement réalisé que a parvenir même ya koiba donc ba avertir ba tebele. Ba avertir ba tebele donc diable aiba yango, diable a escroquer yango, a estorquer yango, a dévier yango, a remplacer yango, enterrer yango même, ba vérité ba tebele enterrer yango même a inima yango, a mboma yango, c'est le diable ça. Ça ce n'est pas Dieu. Zamba ko lingate ozala na ba vie ndingo wana non. C'est le diable ndeko ayako bebisa donc étoile ya bato ayako bebisa donc makambo be onza ba bongisa la bato c'est le diable. Donc zamba linga moto vivre vraiment bien donc à vivre bien na mokili. Donc à vivre bien. Donc tout tanga na verset moko donc parfois bokolo baki nazolo bakaka mingi mais nazotanga bible tie donc tout tanga na passage pardon verset moko na Ecclésiaste 10 verset 7 donc je crois que vous en avez la Bible Ecclésiaste 10 verset 7 nous lisons nom de Jésus. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ecclésiaste 10 verset 7. Voilà verset otanga et seulement ko résumé kama kama na lubi a c'est-à-dire na mokili oh vraiment donc n'habité beaucoup de gens oh bazalaki destinés parfois à devenir ba prince ba roi à devenir ba taminene à devenir ba PDG donc ba taminene mais il se retrouve bazo tambola rakolo kaka ba esclave na mokili oyo donc ba se retrouver na ba vie moko boya pasi. Beaucoup de gens, donc beaucoup de gens, donc c'est triste, c'est triste, donc beaucoup de gens, donc diable a écarté bango, la volonté parfaite de Dieu, donc volonté parfaite wana yanzambe, volonté ya malamu yanzambe wana, beaucoup de gens diable a écarté bango na volonté parfaite wana ya yanzambe na bafina bango, bah se retrouver donc comme qu'on se contenter kaka na volonté facultative. Donc beaucoup de gens, c'est comme ça la vie à belé. On se contente de volonté facultative. Dans le domaine est belé. Dans le domaine est belé. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que le diable a ça qu'on dévie la vie dans le domaine est belé. Par exemple, ceux qui sont dans le domaine du mariage. Mariage, par exemple, mariage. Donc la plupart des mariages, ils sont les malhéros. Ils ont un mariage, ils ont non pas la volonté parfaite en Zambie, mais ils ont la volonté facultative. Ils ont la volonté permissive. La plupart des mariages, c'est comme ça. Parfois, mobali uzana ewana, mobali wa bala ewana. Obu fanda kalina ndako. Parfois, za mobali unzamba disina pona yote. Parfois, za mwasi na yo ya vina yote, mwasi obu fanda kana yona, mwasi obala wana, obu style alliance. Parfois, za mwasi yo zamba disina pona vina yote. Pour ceux qui vraiment libana na bino zalaki devenir la volonté parfaite na ye. Ceux qui vraiment zalaki mobala destiné na yo, mobala vie na yo, to mwasi ya vie na yo. Boka ko zala na vie yo bozana ngote. Boka ko banda ko lela ndengo zolela te oza ko regretter, to suna mabala na ba mariage. Azo regretter. Ni nango tinda kinga na bara mobali oyo. Ni nango tinda kinga na bala ya mwasi oyo. Donc, c'est comme ça. Donc, beaucoup de gens vont souffrir donc, dans le mariage. Tout ça, c'est parce que les gens qui volonté en zambété. Donc, vous avez été pressé, divorce c'est parce que dès le départ, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais les gens étaient pressés. Na précipitation yango wana se retrouver beaucoup subir ba conséquences na kati ndako vraiment ce que se retrouver déjà na cas oyo na exemple on appelle na cas oyo je ne peux même pas t'encourager à divorcer je ne peux pas t'encourager à divorcer parce que divorce za malamu te tikala kaka wana oluka kiango ozalaki pressé à kobala olinga ki ba mona ki obali balati alliance tikala kaka ndengo wana tiens bon peut-être nzambe ako changer donc motema mobali na wa za nyokola yo wana
waza kusola yo ba mbanda wana waza ko bimali banda zo zunga 23h walingi kulia lisuna ndako te peut-être nzamba ko changer motema na ye peut-être nzamba ko changer mwasi na yo wana ko miteti oyo alingi ko zala soumise te oyo akomobima na ye sans kosenga ba permission te peut-être nzamba ko changer donc motema na ye tikala kaka on a tient bon ko divorcer te parce que divorce eza mabe mingi surtout pour na bana divorce eza bana nde bapeyaka po kase la plupart ya bana oyo bakuluna bana bazoseme trouble na société dans la Kinshasa kuna soko landeli bango bien ce sont les enfants baza ici na ba famille oza divorcé baza ici na ba parents baza divorcé parce que moi il faut bénéficier de l'éducation moko eza équilibrée éducation ya papa na ye na mama na ye biologique mais soki bo divorcé oki ko bala mobali mosusu est-ce que ça sirki mobali wana ako éduquer mwana na vraiment ndenge singeli to soki ko bala mwasi mosusu est-ce que oza sirki mwasi wana ako éduquer bana na yo wana ndenge singeli donc vraiment bon divorcer te rester seulement là vous avez pressé ko bala donc ma bala ce qui les bala na bino zari volonté en Nzambe boka ko banda ko souffrir ndenge wana te ils ont battu mususu pe bala bien il y en a qui se sont bien mariés soko tali pe bango mona ki baza heureux baza vraiment heureux parce que libalo ils ont vraiment volonté en Nzambe et ça le makana présence ya ba ange baza wana parce que c'est un mariage qui vient de Dieu mais libalo baza ko se précipiter kaka aza ko bala pona soki nini tout ça aza ko se précipiter bazo même pas temps ko tuna Nzambe donc wana si ça libalo za ba démon de baza wana et puis bozo subir ba conséquences donc voilà vraiment bande konanga yango na biso non totalité. Donc vraiment donc faut tirer vraiment ba leçon na makambo hein donc avant bala vraiment donc hein faut qu'on prie vraiment ko bala na précipitation tu vas regretter toute ta vie ko bala te parce que moninga bala ki po tchaba photo na Facebook ba mona ki bala ki ce n'est pas ça le bala parce que Nzambe vraiment donc a validé union na bino wana Nzambe soko kotana na bala vie na tona moi sa vie na yo tu vas les sentir, Dieu va parler. Nzambe mutakria ba circonstances. Ya ba rencontre wana izokselema selon plan parfait na. Nzambe mutakria ba circonstances wana. Alors ba rencontre mususu wana selema ba tosala ba chomo ko bizarre, c'est le diable qui est là pour permettre de souffrir. Donc moi ngandi na zao donc façon na priaka pona projet na nga mariage, façon na priaka pona yango. Na habité hein. Na habisa ka Nzambe sunganga na bala bien que je me marie bien pour que nazala heureux. Que je me marie bien. Batebeli babali mabe, ba ministère de bela ta pasteur ozo koya. C'est ta cause ka ba abali ki mabe. Ba ministère de bela ozo koya. Abali ki mwasi mabe. Abali ki mobali mabe. Donc ce n'est pas ça le plan de Dieu. Na quand même mikolo ko na zolanda ba enseignement ebele sur le mariage. Na quand même enseignement moko bazolo baki. Il y a beaucoup de gens soka balaka te alingaki akende na lola alingaki ende au ciel mais lokola bali mabe abali mwasi ya mabe wana akende enfer. Il y a beaucoup de gens c'est comme ça aso vivre calvaire lokola bali mwasi mabe bali mobali mabe kende enfer. Ko imaginer uzana olobaka mingi te oza mutu moko za dume ko bala mutu moko olobaka 200 minutes à la na minute 200 mots à la minute. Mutandengo nazo sone sa tout moment ko senga obeta et tout ça ko beta wana ko sona wana c'est déjà les péchés Dieu n'aime pas ça. Donc vraiment bandeko en tout cas donc on a le but que même na libala ils ont un plan parfait en Nzambe na le but que ba problème ko zanga te parce que même na libala ya Adam et Ève et ça la volonté parfaite en Nzambe mais il y avait des problèmes mais ba problème ils allaient qui résolus parce que Nzambe résolvait avec ba problème parce que c'est Dieu qui était à la hauteur et libala wana. Attention que kutani na moi sa vie na yo na moi mobala vie na yo c'est vrai mais il peut y avoir aussi des problèmes mais comme c'est le plan parfait de Dieu Nzambe ko résoudre pas problème na bino Nzambe ko zala na bino parce que ye muta permettre que bozala ensemble mais babili balo Nzambe ebité wana so bozana ba problème wana ce n'est pas Dieu Nzambe za kunate. Donc vraiment on a rebelle ka domaine ya mari na ba domaine belé mais dans ce domaine parce que beaucoup baza ko plaider beaucoup bazo regretter. Et donc voilà nous sommes donc ça bazo bisa volonté parfaite ya Nzambe na libana na bango parce que dès les fiançailles déjà bazo ko se permettre à se toucher ya ko bima déjà ensemble na fiançailles
bozobebisa déjà fondation ya libala na bino. Parce qu'il faut donc faut qu'on ait vraiment donc ba processus nyonso selon Nzambe. Nzambe akozala bokutani bo Nzambe agréé bino. Beaucoup musu kosala n'importe quoi na ba fiancé. Wana bokimi si Nzambe. Ce qui va vous arriver tant que vous allez ensemble. Nzambe azali susu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Tout ce que vous avez fiancé, il faut se garder pire jusqu'au mariage. C'est ça ce que Dieu veut. Pour vous aller errer. Si vous bandit déjà brûler par étape, voilà, bokimi sans Nzambe. Donc fiancé par exemple Joseph et Marie. Ce qui vraiment Joseph azali qui pressé ya kobimana Marie. Est-ce que Marie a un privilège vraiment ya kobota Seigneur Jésus-Christ? Ou azali sauver ya mokili mobimba. Linga a privilège wana te. Bazala qui va fiançailles donc va fiancé ti Joseph azali makambo nyonso azelaki. Mais bino déjà ba fiancé bozo ko sala déjà n'importe quoi. C'est-à-dire Nzambe bazali sona bino te. Bozo qui misa déjà Nzambe. On a le belé quand on a domaine vraiment un mariage bande qu'on a un domaine belé beaucoup de gens bazar regretter. Donc on a un domaine belé. Donc beaucoup de gens ont été écartés na volonté parfaite ya Nzambe. Nzambe diable a écarté bango na volonté wana. Ba comme qu'on s'est retrouvé na volonté facultative. C'est-à-dire bazar à des milliers de kilomètres de la volonté originale, peu volonté initiale au Nzambe. Bazar vraiment à des milliers de kilomètres de la volonté wana. Pour nani parce que diable na ba lieutenant na ye ba proclamer vie na bango vie na bango et comité ndenge zamba lingaki ekoma non et comme ndenge mususu. Donc beaucoup de gens c'est comme ça parce que c'est retrouvé na bakawana. Donc voilà. Même par exemple ceux qui occupent par exemple na RDC na mboka na biso RDC la République démocratique du Congo. Vraiment donc makambozo le kana mboka wana. Donc, situation mboka za ko traverser, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas vraiment volonté en Zambété. Mboka mobimba ba guerre kaka. Ba viola ka batu, ba viola ka basi, mboka mobimba. Et kenda riboso te dékolaka te, tozana tout un pays béni. Et donc naturellement ba richesse naturelle, ba or, ba diamant, ba cuivre, ba coltan et aliments. Ba Congolais tous ko bénéficier nango même pas. Tous à souffrir donc mboka mobimba awa na tu comprendre na bande ko na biso moko ba yeki vacances en France ba oti ko RTS ba le dollar et mati ya ko sakana te insécurité na Kinshasa tout ça ba tu peux vivre vraiment ça ce n'est pas Dieu. Donc ce mboka na biso on est avec vraiment ils a vraiment Nzambete na priaka mingi pona mboka na biso wana ngana za na France. Je vous signale qu'il na za na France. Mais natalaka mboka na biso j'ai pris beaucoup mboka na biso makambo yozukomela mboka wana ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ils ont des diables on dirait à imposer une volonté na ye. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut tout ça là tout arracher mboka na biso na maboko ya diable à partir de la prière. Il faut mboka na biso soit délivrance. Il faut que prier pour na mboka na biso. Tant na tambola na France, na tambola na ba Paris, au tambola na ba porte de la chapelle. Tambola donc na ba Vitry sur scène tambola donc voilà ba place de Bélé, château de Versailles. Mon abena c'est chouette, c'est beau, mon abena mboka moko kitoko même dans un parc c'est beau, vous êtes tranquille. Mais pourquoi pas Pébisso? Pourquoi pas nous biso PRD c'est comme peu la bango pe. Donc nous devons beaucoup prier pour mboka na biso. Nazala na souci na mboka na biso mingi. Donc c'est ça, beaucoup de gens diable a imposé bango vraiment volonté na ye. Makambo belé ozo komela yo wana, vie on a zako vivre wana. Eza vie nzamba bongisa la pona yo te. Parfois on comme trouver même normal, ce n'est pas une vie normale. Donc beaucoup de gens donc c'est comme ça vraiment. Donc na dit que de nazolo babo beaucoup se retrouvent déjà na makambo na lobi. Ah vraiment c'est triste. Beaucoup se retrouvent na makambo na lobi vraiment. Beaucoup vraiment donc yango na tosala vraiment émission ils ont la délivrance. Donc soko solo se devena na makambo to na lobi a banda déjà ko examiner vie na yo tala na no là où ça ne marche pas pour que au banda déjà ko désirer délivrance déjà. Parce que oh ils ont ka première partie ils ont ka première partie to sala yango sous forme introduction. Commence par examiner na no vie na yo. Donc banda déjà ko examiner vie na yo donc au mona là où ça ne marche pas. Donc, banda déjà désirer délivrance. Ou ils ont la première partie. Donc, vraiment, c'est triste. C'est triste, vraiment. Donc, il faut vraiment délivrance pour que les situation aux gens pour que les vivre aux gens vivre la souffrance, vivre la pauvreté, vivre la misère. Il faut vraiment délivrance.
À ne pas comparer avec l'épreuve. Épreuve, ce qu'il y a dans la vie à montrer, pour un temps. Épreuve, c'est que ça a été vu dans l'épreuve. Épreuve, c'est pour un temps, ça va permettre que oh, les canaux de situation, ça va éprouver, ça va permettre que la vie, mais ça pour un temps. La Bible, ils ont montré les cas épreuve, Job. Ils ont pour un temps, les cas souffrent, après, la Bible, ils ont restitué le double de ce qu'il avait perdu. À ne pas comparer avec, à ne pas confondre avec l'épreuve. L'épreuve ça pour un temps. L'épreuve ça la tête vide bobimba épreuve non. Donc vivre chaque année quand on ce n'est pas ta vie. Il faut que boire il faut que désirer délivrance pour que tu retrouves une vie normale. Donc voilà. Alors on a pensé vraiment donc pour l'andibiso vraiment religieusement que Dieu vous bénisse. Où est la première partie hein? Donc il y a la première partie. Donc il y a la deuxième partie donc bientôt là. Donc tout ça dans la première partie parce que tout ça là tout le bateau na partie mon côté parce qu'il y a beaucoup de choses à dire tout autour du thème. À bientôt tu la deuxième partie place on doit comprendre les choses très bien c'est quoi la délivrance. Donc définir vraiment délivrance en 3 points. La deuxième partie pour comprendre ce makambo belé. Donc bite émission il faut que la délivrance il faut que boya ba vie il faut que boya vie esclavage vie à prison il faut que boya ango au désirer délivrance aux délivrance totale et réelle. C'est ça. Donc voilà. Alors que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Vous avez pour l'andibiso. Vous avez vraiment donc à Pambolabino. Donc vous allez qui belé vraiment pour l'andibiso. Donc on a chaîne Nabiso la joie parfaite, na télé, même na internet, na YouTube, na réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Donc avant tout cas, on a salué na Angola mon frère Martin. Mon frère Martin a apprécié mbote kuna na Angola. Vous allez bénir mon frère. Na Angola toujours, on a zopé sambote na pasteur. Donc pasteur Rigen, na apprécié mbote na église Mobimba, boza la béni Evry Anzambe Kendeli Bosso. Na Angola pe enfin na zopé sambote na pasteur Josué. Donc pasteur Josué vraiment que Dieu vous garde kuna na Angola. Boza la béni vraiment église pe Kendeli Bosso. Alors merci Nandenge Bolandi Bisso vraiment. La première partie, on se retrouve à bientôt dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.